pour soutenir nanu salama te banque asinya kaka mingi na ba makambo moko ya banga ba koteka ba maison ya kosala boya ba ko déficit ba nini mais banque pena bi a soutenir ba mission chrétien a accompagner bango surtout na AMCC. AMCC peut-être toyokani na année nazopesa exemple on a notre koti pena bozindo pe la discussion te les mingi lelo na ye po boyeba ke AMCC azokende na nzela moko boye azolinga a changer un peu ndenge bo travaillaka et comme plus professionnel, plus légal et plus structuré. First Bank, alors il est là pour nous parler aujourd'hui parce que dans le cadre du partenariat que j'ai voulu un peu profond et évoluer, je ne cesse de voir qui peut nous être utile. Et je pense qu'après avoir fait un partage vraiment délicat avec lui, j'ai voulu qu'il parle à l'Assemblée et que l'Assemblée puisse avoir aussi le temps de connaître en détail. Alors, nous avons biso tokoki ko sala pour l'association exact ça la partenariat gagnant-gagnant. Vous avez que mbala moko mbongo na yo encadré oyebi déjà exactement combien de personnes sont bayibi. Puis na place wana bato yo basala babiya mabe babiya faux ezala kati. Tout le monde a un concert dans le stade, Moïse Mbi a un concert dans le stade, il y a 30 000 billets, mais dans le Kati, il y a 60 000. Concert, le coup là, Oyo, Tozola dans la publicité, c'est bandi le 15 août. Le 15 août. Le 15 août, oui. Il y a couple boulot, par exemple. Et ça, concert, moi, c'est mon aîné. Et ça, concert, c'est significatif. Surtout pour na Bobana qui est l'hôtel, mais Bisso. Le 15 août 2026, Bissonyo Chetemba. Wana grande fête, grande manifestation. En tout cas, au raté. Non, au raté. Il faut ça là. Jérusalem, Boka Sika. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokiletiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelina o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banana Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons épiscopaux Yambo Kita. Rendez-vous na Kitata les grands wazalendo du message na kanisi penza boza ko se planer bo moninga na kata banda kuna bino parce que nazoki ma appel mingi batu bazobenga nga comment ozolobela susu makambo ya AMCCT to se plaira na yo parce que oyaka ko informer biso évolution ya AMCC et vraiment et pesaka biso courage parce que tolingaka ba mission chrétien mingi mais il y a des fois makamso les karakuna et pesaka biso pasi alors tango oyaka ko pesa biso ba bonne nouvelle et ça la kabiso moi et c'est makasi tote kozana notre président, le pasteur Léon Tchouza, notre papa, vraiment, nalobarango que papa oyo il a fallu kaka aleka na AMCC et passage na AMCC et kozala l'inoubliable parce que azali papa moko avant akota na kiti ya bokondi oyo azui azalaki déjà na image na ba vision na makambo parce que azali déjà parmi ba oyo ba banda AMCC wana vraiment tozomona kaka dévouement vraiment attachement vraiment fardeau topé kozana souci à œuvre wana
Et ça la biso c'est un makas parce que tous les rapports à mission chrétien parce que mission chrétien bandeko nanga baza na problème moko tungisa bango. C'est que le monde ya ba musicien mokili ba pesa biso bango ba arrivera ko pesa biso ngote. Mais to kamora parce que toyebi ke baza basali nzambe, toyebi ke baza bayembi. Mais na mokili kuto monaka ke soki ba sangana vraiment au monaka ba sangani, basana ba mot d'ordre ba yokanaka et mutu moko yebisinga binanga ke est-ce que likambo na penza AMCC ndenge ba pesa ke ngo pasteur Léon Tchunza est-ce que ezate ke po azane star te to ayebani te aza maestro te vraiment fallait amsu ko pesa ngo musicien moko koni papa et utako za na maboko ya musicien koni ba fina ki yango kingo tie linga ko kufa tolo banaka ba vérité. Et pasteur Léon Tchunza na ebisa bino c'est pas n'importe qui, c'est un maestro. Azali maestro po ye mo lingane pe ko loba pété. C'est un maestro a formé ba grand mission basala kombo. C'est un professeur à Tangi Sakaza, Mutatangi na Ina. Ayebi makama musique, aza arrangeur, a moyembi pe ba blague, ta kamba ba choral ya ba 2000 personnes. Pourquoi mokile on a le comme na makamba kilelo, to so perdre ba valeur parce que le ba choral les assurer ba impact ça qui na kalaté. Mais avant musique comme lelo musique bango ba obeta o typique so ni ba benga so gospel. Izaki ba choral. Si on va pasteur Léon Tchunza wana pena so batilo ba image biloko sala non. Et ça na outu makamande ngona teza. D'ailleurs pour nous considérer mutu c'est pas question de succès, c'est pas question ko yebana. Ezali la valeur ya kibo moto ya ko yebake na zu engagement tel. Association wana batu ba yebi yango eza batu ba bénéficier nango. Ngana lo ba pasteur Léon Tchunza ayate pas bénéficier na AMCC mais ayande pour na kosunga AMCC. Et ça na batu musu AMCC lié ça et beaucoup la ça là bango ba makambo. Mais pour na pasteur Léon Tchunza makambo c'est belé so yaka ba réunion oye ba makambo na loba ezala te pena boye na réunion pena AMCC bolia ba sandwich. Papa Léon Tchunza yoka excellence bolia ba sandwich. Et ça la mawapi nyonso wana ezali volonté pe kolinga bandeko, c'est ça l'amour fraternel. Bamsu ba yemba ngoko na munoko mais na ba vie na bango ba yebi na makambo. Alors, je ne suis pas là pour lancer ba polémique mais il y a des fois ça la passe parce que après avoir co-signé ba contrat mingi bazo signé souci na ye azu bandeko ba ye pour na ko teka ba œuvre ya ba musicien na ba plateforme o ezali lelo zo sala ma à jour lelo bazo utiliser lelo comment na ye et tu comment na susuke banque et yé ko signé contrat mama nangae pasteur Léon ngai mona komo pasteur Léon batu mususu ozolinga bon bola muso balingi na bango tepe otiki na ope mo pe na ngomo na ngo ezande ngwana soko lingi olingeli batu bolamu batu ngo bolamu ngo balingi na bango te ko tika na ope parce que AMCC depuis ça AMCC ba initiative na yoka non na yoka ngote to ba na vérité nanu na yoka pété na mona pété bozo so ba image siko tout te ko zala kuna AMCC signé partenariat abengisa bato ya Sokoda abengisa ba so chacha film so ki bato donc surtout makamba ba soins médicaux oh lelo bato théâtre ba kumisa ka mama Denise balila ka mikono so mama Denise merci so itembe to kufa papa Léon asali makasi ake ko signer ko décrocher contrat o ezake bazozwa ba artiste musicien chrétien nyonso en charge mais bandeko nanga soko ye réunion okolela bonyo so mona kana TV wana basala ba succès wana mona wana ba yaka réunion te ba bazaka na ba esquisse bazaka na ba esquisse bazaka ko kiper mais mukolo liwa bazaka ko kiper te mukolo ba kufa ko masko famille ko miko benga ndenge nini mwana biso azaki muta AMCC yaka réunion AMCC yaka ate mboka oyo to lingani te poni ko nyukola baninga tina niveau oyo papa bato ake ko décrocher un grand contrat ya banque ndimi ko sponsoriser ba musicien ko louer ba podium pour na bango ko partenariat donc ba signer pour la visibilité à banque et puis banque peut a aider bango na makambo déranger bango ba ndeko nanga so tali nombre bato ba yaki surtout bato yo to yoka ya kombo ata moko taye yango bato musu bomo na musu bazo souffrir wana asala pe six asala kombo bazo souffrir wana
nzambe alinga sufi parce que azana na boyebi makambo asala kapete e makambo so botika mutu azo nyoka botika pa nyoka ma MC za nzambe parce que ba initiative a kitoko boye nana ko sanga ngote mais bazo belela bazo sala ba réunion ba tumusu bazo uta ba poto bazo sala boye mais congolais alingi loko a pété na niveau mo lo santé na ba obo mona la succès wana bo mona na TV bozo qualifier bango comme état ba musicien chrétien na ba plateforme na bango ba yakate ba mona na kate bango ba grand succès ba to ba star papa moi mukolo matanga na ba ka ko maka kuluka parce que l'état sungaka toujours na plateforme na kuluka oya dans l'évidité et comme maka ba benga kiboye pa na saka mukolo wa pasteur Léon Tuzali mbongo parce que tu to mona ngo tout le monde a envoyé comme l'État habité pour bien ce que le président Likambutel il doit remettre un bon. Non, quand Moutal ba Léon ali mbongo. To bundanga na moi pena plein moi bitumba pena boyman ndomba na prince to bundana yo. Parce que Mouto batazo nyo ko ba passe so me bozo mona ngote. À l'état comment ce que ba ko pesa ce que ba ko landa ordre que non Likambo ele que na nzela bo yo ko ba sa Moutembe en tout cas bongisa makofi. Le quoi pour ça la mingi ba pagano bo uti na na musique mukili bo bonga mutema mala mutebe ko bo mona sima évangile tant on a le ba bona solo ba mission nyonso te ya masantu to yebi bango ya malamu to bango na bona otanga ba kombo poso na te kombo mona siko tanga ka kombo nani ne na te kombo na ngate mais tout ça na ba oyo bazali o baza ko respecter association ba yaka et ça une bonne chose mais ba oyo ba yaka te oza na kombo nini après to ko lo ba to ozela lola wana to lobaka ba tumusu to ko mona batumusu to mona alors tozot sa ba image ya kolakisa bino contrat oyo AMCC bazo signé na banque pona ko soutenir nanu salama te banque a signé kaka mingi na ba makambo moko ya baka ba koteka ba maison ya ko sala boya ba ko déficit ba nini mais banque pena bi a soutenir ba mission chrétien a accompagner bango surtout na AMCC yo za na ndako za maestro za mission okenda kende kuna na moni ba grand ranger ba yaka kuna ba litasi ba nani kende kuna ndeko na ngana loba na munoko nini olingi nini pola bolamu na obela ka ono zanga ta novalgine ta chloroquine kene no na AMCC kuna kende ko fanda kuna obatela bo moyo ata oli ata ko lia ngona botozo ata traitement ya musala na ya koyembo nzamba pesa yo vraiment. On va mettre les images, mais avant tout ça, bah image, on a profité pour nous la paix. Action Oyo, parce que tu as sur l'image, il y a contrat. Au moment où ils allaient, maman Nabiso, couple Bouloba. Donc, ils allaient hommage. Boyebi couple Bouloba, Nino, Basala, Nabavi, Nabiso. Vraiment, Banzembo, édifia Biso, na niveau Moko, Jérusalem, Mboka Yasika, et ton ami pour Nababoulami. Papa Oyo, vraiment. Na ba papa oyo na mama oyo vraiment musala basali na ba vie na biso vraiment to kotika bango bongo te mais nako avant ko leka ko loba makambo oyo to te ko mona papa na biso mente basala ki ba randa ki pe hommage mais pasi na motema ki ba pesa ki atel loko moka malonga te papa akomi mobange mokolo akoyemba nzambe pona ka eza mission ba komo musumo ko tanga ngwezate ya na bato pena ba ko tsaba mbongo pena batindeli papa wana pona ko remercier ye na nyonso ya sala soki yete ba mususu lelo mbeli ba za ba musicien te papa wana yembi me na soka ngwa ziolo kote c'est pourquoi tant on a vandaki na réunion ya AMCC na ki pasteur Léon solo ba kitala papa na biso talatina ko nani frère Mente papa Mente habitala ayembi ba rendre hommage mais elo nya malonga azune le côté selenga pas si ma misu bimangai. Alors cette fois-ci et comme tour ya ba couple Bouloba en tout cas ngana osenga na pasteur Léon Tuzeli le moko bo sala pena comité bo kende na ba église bo kende kotika ba billet na ba église bo kende na armée de l'Éternel bo leki bo kende na ACK bo leki bo kende ba église nyonso bo kende kotika la bango ba invitation boke kotiki la bango ba billet ba teka yango bango moko Roland Dayo soki pasteur Dalo soki Dalo bango nyonso mangembo boke kotiki la bango vraiment ba pasteur botika ki motema mabe bo honorer couple oyo c'est par là que boko ko sunga bango parce que ça na nzela musu te soye ko sengo mbongo musu opesa été
mais na manifestation oyo ekozala concert ekozala na Chentemba ekozala na village Chentemba eza le 15 août na 16h vraiment na bokasité ya Lenox production donc na sengi na biso ba pasteur bandimi ba fidèle ba bien-aimé ba nani oyo nyonso bolingaka musique ya couple Buloba bokene ko honorer bango tango bazana na bomoi bopesa bango ata mo eloko batika nango na elembo na Congo toyembaka bolelaka Marie Misamo ya Marie akenaki bozwaki te akokabela ya Marie te bokabela couple Buloba pardon bokabela bango parce que basali ya mingi na mboka na biso même bakonza mboka so bozwa koyokanga soki bozwa occasion kolanda émission oyo bokota na contact na bato bazo diriger makambo oyo parce que na ba track oyo ba numéro eza wana bokota contact na bango bomeka ko soutenir bango bino pe bato organisation bokene ko beta ba porte na ba gouvernorat bokene na pas gouverneur bokene ko loba bokene ko senga bazana droit ko bénéficier na quelque chose parce que basali ya mingi na mboka oyo Talatina yewana yembi talatina ata 100 francs ateloko malonga azuite mais en tout cas cette fois-ci pour la bango en tout cas biso tout aux au four au moulin il faut basepela vraiment avant que tout ça ndenge bato banque bazai ko loba makamba kitoko pona makamba AMCC contrat wana ndenge likanisa bango na ba question ndenge ba mission bazai ko tuna ba question fa tous événements wana non comment tous wana no sports oyo ya mwa mukie kaka oyo to sala ki pona journée oyo munene oyo je crois ba mission basé belé na moni pasteur Léon Chouza et Moraza wana na pointe donc akoyemba Moïse Matuta José Nzita Henri Papa na moni de Ningonde Mama Chabani David Ilunga Mike Flore oh d'école oh mon bien-aimé na moni Mama Peggy Kunda na moni pe nani oyo nani Loriane na moni Loriane Litasi na moni pe Paul Balenza jouer aux la danger tanga déjà na zawana ngingo en tout cas na CP na AMCC na état d'esprit na bango par rapport à action oyo ya papa mente basala ki angote mais o babi cette fois-ci par pasteur Léon Chouzabi tozana kati to kutama boko na pat photo sala quelque chose na cadre ba mission to soutenir notre bien-aimé couple oyo vraiment basali mingi to la sport après to songi toya ebele ba pilier na biso ya musique chrétienne les adorateurs de l'Éternel le couple Buloba le 15 août chez Temba à partir de 16h biso nyonso tokutani pour ko rendre hommage na ba pilier na biso ya musique chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le 15 août 2026, Bissonio sur Chetimba. Wana grande fête, grande manifestation. En tout cas, au raté. Non, au raté. Il faut ça. Jérusalem, Jérusalem, Merci beaucoup nakanisi wanizaki sport ya action munene hommage ya couple Buloba ndenge baza ko organiser ba légende na biso baza ko organiser ndule munene ya gospel donc pona ko sepelisa batu oyo ba yoka bango ba sepela na bango ba bersa bango na bomwana na bango bana nzambo ba pambola ma donc le 15 août na 16h mutu azanga te na village Chentemba et aux somme donc Putulu
ekomata makali kokitana se donc ozala somo donc kozanga te somba billet ezotekama billet ya $10 ezali ya $25 ezali ya $40 ezali donc nzamba kopambola biso ozala louange adoration kosakana te oyo eza ya buzoba te bango baba mikolo s'il vous plaît oyo eza ya buzoba te oyo eza te moto azoyemba libandi ya wisa awa te baje wana awa te awa biloko wana baje bao baza bato baje te awa molimo ekitaka nguye ekitaka bikamo esalama awa bablage eza te safo oyeba bango deja soki ozala moto bamaseki koyano te evana na yo me awa eza pena molimo nzambe ekitaka oza maladi yaka mokolo wana okomona. Alors tozozwa contrat toyoka makambo Pasteur Léon Tchouza papa Léon ya Léon tomona papa Pasteur Léon nayebisaka yo boye papa na ngai niveau memi AMCC oya kolanda na sima ekozwa eta donc bamakambo akoniokoma po papa wapi sandwich wapi presse wapi boye papa okokoka pona nga na omona kaka ekomi na oka makambo ya mission ya mande za mission ya papa Léon po soki oza te na obanga nani akokoka makambo oyo. Pasteur Léon, merci vraiment na nyonso tozosala pas trop de commentaires lobala ngo météo tolanda contrat ndenge nini bato banque bazoloba ndenge nini mokonza banque azoloba yaki ko visiter ba mission chrétien na kati ya nini mais pas c'est ça ki bato akombo bayaka te bato akombo kombo mukola suka nzamba ko sambisa bato akosambisa bato bokanisi ozana ndenge nini même na ba réunion wana boyoka na kate ondima koza mission chrétien siko oyaka te pona nini yo leki succès te oleki na ote oleki te po mutaleki mumba ya zate mutaleka mumba tanga zaki vivant azana te donc oleki no mutu te ozomi kosa nde yo moko. Merci beaucoup tozu vidéo alors tokotala ngo non comment na suka tokutani prochainement parce que na kozonga suto ça l'émission na Pasteur Léon Tchouza yemo pona expliquer ba détail makambo parce que ndé bien malamu mais yo déjà joie d'aba flash à makambo déjà osala ba nzembo na ndako yaka nango ba nda ko enregistrer bato na ba nzembo na bango pona ba signer ba contrat pour que AMCC acte que la bino ba nzembo na bino na plateforme oyo ba signer contrat na bango pour que ba vente en ligne donc makambo za mo belé donc il faut ya ka réunion donc samedi oyo kozanga te samedi oyo kozanga te donc samedi ozoya parce que semaine tozaka samedi nango kozanga te na tongo ba 9h yaka na Kimpwanza so kozo Kimpwanza zo kene vers commune ya Kasavubu omona kaka école moko ezawana ya bandicapé omona affiche ya Pasteur Léon Tchouza ezawana bureau AMCC za la kawana yaka oyoka makamba kitoko ozape na assurance olia pe mbongo ya muziki yo monaka bato musone baliaka bato musone ba bénéficiaire yo pe yaka oyeba na te eponi moto te yaka nzambe akopambola tolandi oyo nyonso elekaki na réunion tokutani prochainement. Comme je le disais, je venais de vous présenter Papa Alain, Monsieur Alain, qui est là, qui est le représentant de la banque First Bank. Ok, First Bank. Alors, il est là pour nous parler aujourd'hui parce que dans le cadre du partenariat que j'ai voulu un peu profond et évoluer, je ne cesse de voir qui peut nous être utile. Et je pense qu'après avoir fait un partage vraiment délicat avec lui, j'ai voulu qu'il parle à l'Assemblée et que l'Assemblée puisse avoir aussi le temps de connaître en détail ce qu'il va développer devant nous aujourd'hui. Alors, Papa Alain, on vous reçoit à l'AMCC avec des acclamations, bien sûr, des musiciens. Papa, maman, mbote na bino. En tout cas, ils ont sengopo na ngai koyamba la liboso na esika oyo. Pona kosola na bino. Kombo na ngai Alain Ngoulou, naza responsable régional ya First Bank, région ya Kinshasa 2, donc Kinshasa Ouest. Notamment l'agence locale agence à Gambela eza pene na bino awa. Alors, nasolaki na kulutu na ngai Pasteur David oyo apesaki ngai moi na kilo ba besoin ya association puis na kosola na Pasteur Léon. En tout cas, est possible que la banque a travaillé pour une association.
eza malamu mingi te eza malamu mingi te ndenge tomonaka musicien aza na talent mais talent na ye ntango mosusu ekufi mpo moyen ezalaki te mingi ezalaka bongo te moto azangi moyen ya kobeta concert azangi moyen ya kokende studio mais banque akoki kotravaille à travers association totala ndenge nini kosoutenir bamusicien mpona mwa historique moke bomonaka kaka first bank bomonaka yango te mais boza te na bacompte kuna te bao baza nango te ere yango oyo kokende deja kofungola first bank ebandi na Nigeria na Lagos mais eza étendu na 9 pays RDC eza pays oyo ya munene oyo first bank azali toza actuellement na 36 agences à travers la République na Kinshasa toza nango 13 pe tozo soutenir ba particulier ba PME ba entreprise ya minene ba mining puis secteur public ba ONG na ba église tozali wana bazo fungola ba compte pe tozo pesa bango pe mosolo oyo esengeli na ba condition oyo malamu ba okoka kozongisa lelo nayebi ke na kati ya association mingi problème ezara mingi pona ba musiciens zara sponsoring n'est-ce pas so les musiciens moni bank ayaka luka bank eraza na posa sponsoring na musicien bossa na rake bank pe azara na posa musicien sans sponsoring ba caché wana bozwaka botiaka wapi bozobomba na kati ya ndako toyebi ke ba besoin ezalaka ebele ba musicien oyo botravaillera na bango baza pe na ba besoin ntango mosusu oyo ezokota eza mokie mais kasi so ekomi kokota na numéro ya compte bancaire ntango ozosola na mutu na partenaire boyokani caché boyokani ba condition nyonso opesi numéro ya compte ozomona te ka ozwa un peu plus sérieux au lieu le kaka cash akozwa un peu plus sérieux alors nao wana oyo biso tokoki kosala pour une association eza tosala partenariat gagnant elobi te que banque aya apesa mbongo yokei okomi kuna obeti concert esili okeka bongo ata rapport eza te esalaka mpe biso pasi babanke lelo first bank abimisaka mbongo mwa mingi mpona bapartenariat mais mbula oyo tolingi partenariat ezala gagnant biso soki toye toluwele au podium yo kozongisela biso nini il est vrai balobaka okotia image na yo mais boni soki babillet ya concert ate eza nango moke mpona nini te esombama na nzela pe électronique via banque soki babillet ekomi kotekama na banque bozomona te ke mbala moko mbongo na yo eza encadré oyebi déjà exactement combien de personnes basombai billet mpe na place wana bato oyo basalaka babillet ya mabe babillet ya faux ezalaka te tomonaka baconcert na stade Moïse Mbi abeti concert na stade ateki 30 000 billets mais na kati bato baza 60 000 30 000 wana bauti wana 30 000 wana mbala mosusu bato mosusu baza censé kosurveiller babillet bango mpe bakoti bato na ndenge na bango alors idée ezali ndenge nazoloba partenariat elobi tokoyokana na association que certains concerts phares oyo ya association ou bien oyo association ko ciblé toyokani que banque a ko sponsoriser. Ah mais ça c'est vrai. Kasi association par exemple na rôle à jouer. Banque a ko sponsoriser mais na retour tokozana na posa mbala mususu ya image ya banque mbala mususu batu o bakozana na concert atamso ba musicien na bino balata ba polo à banque par exemple
tozala na posa mingi que ba billet était kama na wallet eza porte-monnaie électronique na biso ba billet zote kama wana mais tozala na posa ba ouverture à compte donc totie ba tante na biso na esika wana be ba point moko boye batu bazoya ba fungola ba compte na banque eza malamu to mabe. Alors na wana ezosenga tozala donc eza partenariat moko et ozala durable mais eza pe structuré. Seulement na liste d'association ndenge tosole na pasteur na yebi ke boze belé ekosenga vraiment bino moko na kati association bozala respectueux ya ba engagement na bino ya liboso ça non participation ta na ba réunion à boy ekozala malamu na tour à sima pasteur Léon batu bazala penza ebele banque tokoya na équipe mobimba auto expliquer pe bao bazala wana ba soki bandimi babandi déjà kofungola ba compte pe jour wana ndeta msuto signer pe partenariat mbala moko na miso batu nyonso solennellement. Merci beaucoup. Gosenga que quelques 2 ou 3 questions et poser pour que tu comprennes malam. Bongo, on peut poser des questions, non? Ouais. Comme ça, et quand tu as moins explication, il y a profondeur. Alors, qui a une question? Naina Zodinga, quand tu as un peu plus profond, qui a une question de base? Nazali, Kobenga Manakongo, pasteur d'école, de collège, Mbaï, Tchénérélé. Nazali, artiste, musicien chrétien à AMCC. Nazali, auteur-compositeur, Nassi Nabimisi album. Et comme déjà à peu près 6. Donc, na kolobanayo, bien aimé, na noté 2 choses. La première des choses, il y a une question par rapport à partenariat aux Akoloba. Voler à Liboso, c'est d'abord que les alliés par individualité, mais les alliés d'abord à partir de l'association. Une bonne chose que vous avez contacté par notre président. Alors, on le dit par rapport à contrat et vous allez signer na AMCC. Alors, si on a une place où on va éclairer que ce qu'on signe on a AMCC, ce que c'est que si on est artiste, on a la AMCC pour la production. Et que c'est la production d'abord. Il y a AMCC, mon part, trichement, il y a président Nabiso, ou bien un artiste aussi qui est de l'AMCC peut être aussi produit d'une manière particulière par rapport à sa grâce. Moi, c'est la sœur Yvonne Missinga, la centre porteuse de Kitunga ya Minduli ya Yesu Masia. Et na mukuse Kitunga ya Yesu Masia nde Kombo o esengeli babenganga lokola artiste nyonso parce que Kombo elikaki molai. Question nanga ezakaka moko. Soki mutu azalaki afongoli na le compte na banque te et afongoli compte de nouveau et kosenga akoma na mbongo ebele na compte wana ou bien ekosenga lokola eza ebandeli afongoli kaka compte et bobandi ko sponsoriser na bamoyen na bino etant que batu oyo bozokokonza banque na bino au travers papa na biso oyo azali président na biso na AMCC bisika wapi tozongolo ya kozwa bénéfice oyo. Moi, c'est la sœur Chikaji Kanara Yvonne. Naza membre na AMCC et puis naza étudiante na école ya musique et pas ya président Léon Tchunza ici na centre Ozana. Question nanga ezaka moko. Na otuna na papa na biso oya bank que bandimi ko soutenir ba chantre tel que nous sommes. Après kosala ba concert na makambo mususu. Est-ce que poursuite moko otomonaka bato a bank ba komi olanda bato na basoda et ozala des questions nanga yangwana. Merci. Je me présente au nom de Berger Asaf. Naza artiste musicien membre et à AMCC. Ma question est de savoir quelles sont les conditions pour s'adhérer à la banque. Deuxième procédure, nayoki que esengeli ba nini te kama ba billet par exemple
était comme na banque. Supposons que Moutazo Beta concert quelque part, la banque va disponibiliser les moyens pour que les billets soient un peu partout dans le site où ils sont parce que nous sommes mais ça ressemble à la banque T. Et vous allez nini pour que on convaincre Moutouana et bisotozo bima toza na kati ya bima déjà. Et maintenant il faut convaincre Moutou à kende kosomba et que c'est l'artiste à salamusala makasi atambul na ba fan na ye quels seront les moyens que vous allez assurer na batouana pour que ba sombela bino et de deux ba biyango ekozala kaka na réservé na banque to boko disposer ba agent na bino pour que ceux qui mutuake na ba site nyoso ba kotinda bango ba somba yango nde question na zala kinango. OK. Sœur Dodo Alimasi. Question nanga ezali nangina yeba est-ce que banque ezo soutenir kaka musique ou encore d'autres activités? Wana eza question nanga liboso parce que en dehors ya loyembo eza na ba activité mususu pe biso ba artiste to salaka. Lokola toza na kati awa est-ce que bozo soutenir kaka musique ou encore bokoki pe ko soutenir ba activité mususu? C'est ça la question. Donc, nazo répondre à ma question. Question liboso ya pasteur d'école. Oya lobby ndengeni tout ça la pour soutenir production. Banque aza producteur té. Toi ma musique té. Donc, pour soutenir production ça est un peu difficile. Donc, na cadre ben en production. Donc, sponsoriser oui, mais à travers AMCC. Mutuna bozawana azata mususu yemoko musicien solo, peut-être yemoko azana orchestre. Mais bino nyonso boye bokomba membre ya AMCC. Siko eko bando zala ndenge. AMCC peut-être toyokani na année nazo pesa exemple. On a notre koti pena bozindo pe la discussion te. Les amis mingi lelo na ye po boyeba ke AMCC azokende na nzela moko boye. Azolinga a changé un peu n'enge bo travaillaka et comme plus professionnel, plus légal et plus structuré. Que boza la bino mon côté, AMC ça mon côté, azala na ba partenaire ou yazo tambola na AMCC peut-être pendant 2-3 ans boza na partenaire one. Et que la partenaire ya bilamba, et que la partenaire ya billet d'avion, et que la partenaire na éviter ya biloko akolia. Mais biso skotoye en tant que partenaire il y a banque donc partenaire financier dans le secteur financier. Né tozo solo là na MCC nous peut aussi liciter mais pasteur alingaki a associé déjà bino pour aboyi comme mama kambo na ndenge na yemoko. AMC nga na bureau ezawana ke na boyi na ngana mama kambo na ndenge nanga pour ta musuba organiser pasteur aliembo. Tout le monde va pasteur balia bambongo Alinga qui est na makam vraiment na sembo. Voilà. Donc AMCC par exemple tu organise 6 dates ou tu organise 10 dates. Na ba date wana AMCC ndi azana ba concert ou organise na banque. Na concert wana tamso akolinga abeta na Mama Yvonne Kolwana azana tante pour azana concert mususu na Matadi. Atali na date oyo na obeta na tel asali programme na. À partir du programme wana biso te banque bon ça va na ba programme na par exemple to louele yo podium ya bien. Ou peut-être ben instrument. Na en retour to lingi visibilité na biso ezala to lingi ba billet ba concert wana te kama na portefeuille électronique. Ya biso to lingi boy to yokaniti. Nde to yokana to louele podium. Mbala musu pe to pesa mbongo te. Ay la biso ka podium baluara à tel endroit. Tant musu pe batonga podium ba déjà na compte na banque pa na biso. Pour tout ça ba fournisseur ebele. Même par exemple podium à Bralima za na compte pa na biso. Tu peux yokana to ji to pesa mbamo Bralima mbongo ayeka ka monter le bino podium ndenge to yokana. Biso to sali par na biso. AMCC pas sali par na ye. Biso to la musicien te nani azobeta wana.
mais biso totala AMCC nde azobeta na cadre wana. Donc mpona kosponsorize moko na moko wana moko na moko aye na ndenge na ye, soki moko na moko aye na ndenge na ye, y a pas de problème. Banque kotala ako-analyser soki akondima andimi, soki akoboya aboyi. Mais pour l'instant eza nde AMCC, donc bino nyonso en globalité. Voilà. Claire. Par rapport à la vente, il y a des billets. Vente à billets, ça n'a pas sorti de billets. Au moment où les lots, tant que musiciens congolais, comme ils ont la poto, na mokolo les lots. Bah beti mikolo, bah se retrouver mieux que bah betakala. Pour billets, t'es kamate boye physiquement. Au moment où boye, bah on peut s'abino kaka QR code. QR code déjà, on va prendre cet exemple. Ça le cola. Moi ba schéma moko bobo mona attends quelque part ba schéma moko boye yo scanner kaka étudio malamo na site ko futa ba biso futa soit na carte visa neti biso ato pour ça la soit na M-Pesa soit na Airtel Money na nini nyonso tant au futi etindeli yo billet na opé électroniquement na email o tsaki to na WhatsApp o tsaki jour ya concert au laxika billet bo na téléphone ba scanner mo eza vrai au côté. Mais mingi tant à concert, on a zolo beza partie vraiment à banque, mais à partie à organisation. Les toyo kana, donc ça n'est exemple n'engé comment pour saler. Ou même les lots ba invitation mariage et comme bon. Invitation ils a sur na papier. Tant oye tant ba scanner on a déjà et bi que yo au côté. Ce qu'on partage on a mutu. Tant mutu oya ba scanner ba te yo sur côté. Donc moi quand ils ont billet wana essayer écouter donc oh yo ye nango ils a déjà faux. Alors kosom basiko na ba wallet ça tozana à part kozala na compte bancaire ou kozala na compte to bien un portefeuille électronique. Portefeuille électronique wana eza application ba hôtel na téléphone na yo Android ou iPhone ba teli yo okozwa o recharger à travers ba agent bancaire na biso o recharger na yango. Au cours ça, le mouvement de compte vers M-Pesa, vers la monnaie électronique, occupé au bimisamo on a distributeur, occupé au team de la paix moutoumon, au hasard na wallet one. Babank msoupe ça la ngo, autant à comboter a. Siko à travers wallet one, moutounyo so oa kozara nango, a qui kosomba billet. Et ça peut possible banka loba que non, moutounyo so oyo a kofungola wallet, mikolo azana billet wana. Donc banque a foutu déjà ma billet. Okay. Toute la possibilité non c'est ça dépend. Il y a un jeu et ça na concert là. Concert le coup là oyo tozola na ba publicité et c'est bandi le 15 août. Le 15 août. Le 15 août. Il y a couple Bouloba par exemple. Et ça concert mon ça monene. Et ça concert est significatif. Surtout pour na bana qui les loter mais biso batu toyebi couple Bouloba batu belé ba olinga ba kende ba ressasser moi ba souvenir ya malamu ya époque wana. Alors par rapport à ça pe banque encore ba oui to sponsoriser mais tout ça lango ba billet était kama na wallet par exemple ba bracelet bon ba bracelet amis physique les lots ba bracelet coûte za la souste na poto ba bracelet sous bracelet ba ba remaraka QR code. Oui, au côté. On a passé la question à maman Yvonne. Maman Yvonne a lobby. La condition, il y a sponsoring. Ceux qui sont équipés, ceux qui sont à côté. Ils sont équipés AMCC. Ils sont Yomoko. Yomoko, ceux qui sont à Yomoko, les cas de banque, tu reçois là. Les cas d'agence, ils sont à Gambela, agence, ils sont à Ngiri. Ah, ouais, tu reçois là pour la sponsoring. Mais évidemment, banque a sponsor tolinga sous sponsoriser mon douté ou à client à bisoté parce que après je gagne quoi na sponsoriser vite à club vite à na quantité na gagner et le côté ata lobby a chapé tam se combo na ngate c'est pas bien donc c'est vrai que relation nyo son na banque faut en compte et chaka moi kilo mo boy que ngana client na bino sœur Chika Zatuni à lobby to Holanda ba on va soda ah là là porque na image à banque ya mabe na habité so fresh banque à landa ba na soda bon foye ba que banque à landa ba mutuna soda soki wa hibo defa pe o futité
na ba condition moko bolaxi pe na mauvaise volonté AMC ça soit ko défaté eza partenariat toyo kanelobi te que soki toyebisa qui est que en tout cas tout le monde a photo fungola 1000 comptes ekokite toya tokangi centre ya papa Léon atoche kadena non tokende kuna te wana eza ba condition mususu bato bazwaka ba crédit bayebi ba condition bazwelaka pe tokendaka pe na niveau wana penza te to évitaka ngo pour banque pour comme na niveau wana banque il faut osala plus d'une année au foot arrêté ndipo comme donc là c'est une mauvaise volonté là question mususu ya berger à SAF oui ba condition d'ouverture à compte par mutu même ata AMCC ezali oui pour na fongola compte faut na ba document na yo soko za individu oza carte d'électeur to oza na permis de conduire to oza na passeport en cours de validité. Première condition, nous avons un document. Deuxième condition, il faut à la majeure. Oui, déjà, le document, il faut déjà majeur. Troisième condition, il faut verser moins bon. En tant qu'individu, attends $20, mais à partir de $20, on paye ça aux cartes. À ta carte Visa. Et puis, on a besoin de une carte Visa, tu imprimes sur place. Tu vois, il y a 2 semaines. Non. Car on a payé bon, on est déjà dans la carte. Vous avez le droit à l'application mobile, vous avez le droit à wallet, vous avez le droit à chatbot, donc au sur la banque à travers WhatsApp. Vous avez une question, pour ça même virement à travers WhatsApp. Vous avez Internet banking, vous avez une entreprise, vous avez une carte locale, franc congolais, tout comme en dollars. Soko zali orchestre ozoya en tant qu'orchestre orchestre mingi ne bozana bobenga ba orchestre mais soto comme na tribunal moko te za orchestre ok nazo kende siko pona ni na lobi moko te za orchestre disons na loba ebele baza ba orchestre te tango yo en tant qu'orchestre il faut ça na document na yo légal. Orchestre est en forme juridique. Ce qui est orchestre, c'est un établissement. Il faut un RCCM. Ce qui est orchestre, c'est un ASBEL. Il faut un statut notarié. Aux ala, un arrêté ministériel. Vous avez ce qui est orchestre, c'est un SARL, Société à responsabilité limitée. Il faut un statut, RCCM, identification nationale, numéro d'identification fiscale. Il faut pas associer union sur base de la peine à la pièce d'identité valide. Payo la procuration ou nommé yo gérant que vous faites la compte. Maman, est-ce que vous avez un orchestre? Il faut faire très attention. Tout le monde a musicien Koufi, orchestre Koufi. Ils ont mis pour l'orchestre, ils ont structuré. Orchestre, en fait, ils sont musiciens. Ce n'est pas normal. Ceux qui lobby problème, ils ont sous-souté. Et si or, ceux qui ont associé, ils ont associé, ils continuer. Yango ils ont parlé de AMCC, parce que le AMCC ils ont fait pas côté, alors bah côté pour se formaliser. Question sur la distribution de billets. Nous avons le billet QR code. QR code sont au Canada wallet et ça partout. Même si on est une agence à travers wallet au Somba. Donc même pour ça la Somba la paie tout. Donc ils ont partout, nous sommes dans la wallet en Somba. Vous pouvez recharger wallet à partir à M-Pesa, tout ça. Donc ils en ont partout. Question sur ceux qui ont financé l'activité. Oui. To finance l'activité musique coûte pour nangai né na ebeli banque ezambala liboso o tozo kende na ko signer partenariat boy na secteur musical mais tous na ba partenariat na ba association ya ba entrepreneur Anadec Aprosem na petit so boye biango to na partenariat na
Transform, COPA, au Banque mondiale, à Zopesa, Bambongo, tous en partenariat. Donc, tout finance le secteur est belé, le secteur, il y a PME, secteur, il y a secteur public. Donc, tout ça, dans la carte économie à RDC. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il parle très bien. Tu peux démarrer la musique si tu veux. Merci beaucoup, Papa Alain. Vous avez très bien parlé, très bien expliqué les choses. Alors, bien aimé, il a parlé. Nous allons aussi avoir le temps de réfléchir pour voir ce que l'on peut faire. Parce que, par exemple, au rapport à visuel, il faut vraiment prendre ou demander de l'aide quand vous avez un programme qui parle, qui a des effets. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, cela dit, je crois que nous allons libérer Papa Alain, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais que Papa José puisse l'accompagner pendant ce temps, montez vous pour lui dire au revoir. Je pense qu'on va aller dans le là. Merci beaucoup. Prenez une photo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une photo? Je m'appelle Gomonae Papa Moukam, Mathieu Moukambirabo, alias Papa Moukam. Je suis auteur et compositeur de la chanson Mouléléla Yezuke Namoufe, Mouléléla Yezuke Namoufe, Timba Alléluia, 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 Alléluia. Mouléléla Yezuke Tumouipe, Mouléléla Yezuke Tumouipe, Timba Alléluia. Boya, na association de musiciens chrétiens, la porte est ouverte. Il faut profiter de l'opportunité, puisque l'avantage des alliés belés, Boya pour assister président Léon Tchounza. Il est disponible pour recevoir Moutunios. Boya, tous associés, l'avantage des alliés, il y a beaucoup d'opportunités. Venez, venez, au nom de Jésus-Christ, je vous invite. Tous les musiciens chrétiens au bazar opérationnel. Pour que la coopération et promouvoir l'œuvre na yo. Vous allez banda la coopération te ba monsieur chrétien. Faut dans la 4 pour te MCC, ils ont une formule. Ils ont ba contrat belé to signé. Na Tchata Swim. Na ministère de la santé. Et puis ça m'a liboso que MCC, le ministère chrétien, a droit à la santé. Dans le RDC Congo, RDC. Et Zalakate. Mais tout le monde dit MCC. Et comme il y a un avantage dans le ministère chrétien pour soutenir le contrat dans le ministère de la santé, le ministère a des soins appropriés au félé. Pour ça, le ministère Mazobela, le président de la République Souma Bisso, mais déjà, il y a une opportunité. Donc, ils ont mis Boye Belé. Boye Belé, tous dans la carte de Sanga, la carte de la famille, le ministère chrétien. Si vous avez Moukili Routou, vous avez Wabango. Bon, Bisso, c'est Bisso, le ministère chrétien, tous à Bomoko. Tout ça pour Naïs Massia. C'est une famille parce qu'ils ont fait la force. Et ils ont innovation, non? Ils ont innovation, ils ont Sika. Donc, une banque de la place a aussi un contrat na AMCC pour soutenir Ève Baptiste, pour soutenir les ministères chrétiens, tant que la production, tant que le studio, mais le bloc et traîner chômé. Bazang va producteur, mais il y a déjà une occasion, une opportunité. Donc, mission chrétien, Yaka, qu'on fait des choses, Yaka, parce que toujours opportunité manquasse. Une banque de la place, Andimi a signé contrat avec Bisso Poté, a soutenu Bisso dans le cadre de la production, dans le cadre de la belle Bisso, Baptiste Otolango. Voilà. Il y a un point là où il y a un encore le Moko Poté. Parce que y a des gens qui sont là. Sous les buts de la Et militant devant Jésus, demande de la grâce et le pardon pour tes péchés. Donne-lui toute ta vie. Il a dit, voici je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, elle ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'ai soupéré avec lui, et lui avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Tout pouvoir lui était donné, Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu Satan sur la croix au Golgotha. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le roi, le Dieu tout-puissant. Donne à Jésus toute ta vie. N'endurcis pas le cœur, bien-aimé, bien-aimé. Viens à Jésus, donne à Jésus toute ta vie. N'endurcis pas le cœur. Ndekoyaka la bonzambe. Libanese Masia, Ezastika Passia, Kimiate. Ndeko chrétien, monsieur chrétien, Yaka les sangs la biso, monsieur chrétien pour Ozala. Protéger, et vous a protéger, c'est pour voir la moussa au sala. Kola kumbama. Shalom, shalom, baïnyo sobozolanda biso, ngai mama Esther Luzolo Ndokolo, nazali membre ya AMCC. En tout cas, AMCC pour le moment, ezana ba initiative ya malamu elongo na président na biso Léon Touza. En tout cas, AMCC ose que volier très bien. To bengi bino nyonso boya ko s'adhérer na ba obo kima boya to na posa na bino na AMCC. Pour le moment, to oti ko signer contrat na Chacha Stream. Bazui banzembo na biso kalate bozo kango na ba plateforme nyonso boya bokoyoka makambo malamu oyo ezosalama na AMCC. Pe tozwi contrat na banque baondo beta biso ba concert par-ci par-là kotambola na monde entier côté ya sango malamu bainoso toza na AMCC. En tout cas musala ezokende kitoko na président na biso ya sika papa Léon Touza oyo vandisi nzembo na ndako osala libomo mona koto kokende na ngote banzembo na okoma koyoka ka yo moko na libota na yo. En tout cas mama Esther Luzolo na bengi yo yaka awa na AMCC makambo malamu ekomi. En tout cas toza ko évoluer très bien elongo na président na biso Léon Touza. Nzambe apambola bino. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours atabatie le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alendele les mikolo somme. N'habite mindele on va passer bilogo va vous dire. Pour bilogo on vende des solo. Mikolo va tirer poisson à toi famille, à tous à problème na mututé jalousie car donc va produire en wana y anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayimdeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.